Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino surtout ba bulinga maman ya yetu. Na pesi bino ba mbote, ba ewe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino ba ndeko nanga. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous madame? Bonne santé. Santé na bino za bien? Voilà. Ici c'est votre deuxième maman. Maman Elia Nito, la reine mère. Appelez-moi Kimia Kaka, il connaît un peu maman Nito Beto. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mwazo batela kimi ezali. Bon, na yeto sur la momo ke ngana bino. Mais avant tout na kopesa nous merci mingi na bino surtout ba bolinga maman Elia Nito, ba obo super maman Elia Nito, ba obo partager ba émission ya maman Elia Nito. Na pesi bino vraiment merci mingi. Merci mingi pe na bato ba oti ko s'abonner sika. Merci pe na ba abonner ya kala. Merci pe na ba oyo surtout bo partager ba émission na de gauche à droite pour na bato muso batala. En tout cas, na sepelinde na zabona na mboka Congo, na yaki na nga na zana na vacances na mboka Congo, nga linga na Kinshasa na ngai. Soki na awesala nga bien, na vanda kana famille, nazo tambola bien, nazo sepela bien, esala nga malamu. Donc na mwa mingi vacances ko yango na Congo. Ba mboka mususu pe na kenda vacances, mais koya awa ezala nga ndenge mususu. Pour moi, côté, moi, na tante, moi, na côté, mamie, moi, na côté, boy. Et ça, c'est toujours plaisir. N'est-ce pas sur la maman qui est là, c'est l'inga sengo. L'obi, na zalaki na 24 na côté, na kende qui consomme perruque, ou na magasin moko bon. Baza baïba na bango biba bango bisida. Na kende consomme perruque ko yokuna pour la nature na mutu. Ko kita na kiti pour na kota kana kati ya magasin mama na ngana moni. Basimi balé, ah, notre deuxième maman, maman Elia Nito, nous t'aimons beaucoup, Ngabia. Bon, Bovandaka, oui, Tovandaka, na biso, na bondal, Toningako mingi, ben Michel se biso, en tout cas, maman, to rataka, te so to monika, notification koti, que maman Elia Nito, a tia Michel to talaka, maman, to sepelaka, non, makasi. Bah ebisinga pe ba partager ba émission na pesi mo mbote en tout cas ba gros bisous, ça fait plaisir tant ozo tambola ozo mona bato bazo telemisa yo en tout cas ngai bandaka pati ya aéroport kaka na kwasi bandaka wana mama Nito na linga ko mingi na kati ya vie mama Nito to kanga ba photo na linga ko en tout cas merci vraiment eso ça nga plaisir eso c'est plaisir vraiment makasi comment on kena na bato ba portanga cœur balinganga et surtout na Congo en sozo tambola mo peut maman Hélène maman Nito voilà. On est pour na exprimer kaka joie na ngai komona kena na bato beli ko balinganga o ba sepela nanga o ba sepela na ba émission na ngai lelo na bimaki na kena ke pas frère nanga na ki rendre bango visite na ki kotala bango na pesa ki moi sa frère nanga komanda na mbela ngai soso lumba o to benga baluba babi nzolo wa chulwa beni nzolo wa chulwa beni soso lumba aba soso oyo nzolo chulwa beni za nzolo oyo soso ba yambela ba pa ya biso soso oyo ngali ngango minga moko lamba ngo bonoka sentiment na préférer mutala mbango pongana le pona stepa pona yo kamo bien skana kenda ki pa frère manga to vandi to zola la biso ba yamba biso kitoko na zaki na maker to vandi bien to zo solola ba zaki pena ba pa ya mususu pe ba yaki bapa yana pe bayaki ta okaba pa bakoti mama Elia Nito na linga ko mingi na sepeli nga na moni na sepeli esalika bien na moni mama Elia Nito na pesa ko pe lisolo na ngabi OK y a pas de souci pesa lisolo na ona yoka alobi mama nazo episa yo likambo ekomeli nga na vie na ngai moko likambo oyo ekomeli nga yango na bina expliquer lokwa na moni yo soko beti yango na masolo nde bobetaka masolo eko ede pe na bato mosusu basa nini bazwa mayele oyo yema na ore de miss mabe bakosalaka na moninga pene ndakisanga yango zala ekenge mabe bakosalaka na moninga pene ndakisanga yango zala ekenge kaka ba makambo oyo ya ba camarade abi maman Eliane makambo ka ya ba camarade abi mama tozalaki na balinga 4 personnes. Parce que moi clique na biso ya 4 personnes ndenge yo zana oya yo baka fabi ki abo moko bo za 12 biso tozeka clique moi 4 personnes na 4 personnes na ba voyager ba kenda ka Dubai ba kenda ka Turquie ba sala moi équipe na bango moko boye ba voyager ba kenda Dubai ba kenda ka Turquie ba mesana makasi pour moi na vendre la chambre parce que makambo est concerné chambre on a vendu des ambetu
nakambo concerné mbeto ndeko ya mwasi ayebisi ngai komona ye Marie-Jeanne ayi mama Elia nito nga nazalaki moninga na nga moko soki aye parmi baninga na ngai so moninga na nga wana ye ata naza na salle de bain na osokola soki bayebisi ngai mama ye Yvette aye abokotisa ye na okoti na chambre na sukoli na sisi mpe kosukola na pakoli mpe mafuta donc chambre na ngai na bandai kokanga chambre te ata na chambre soki Yvette aye Yvette akota na chambre tokovanda mpe na chambre mpe tozosolola na biso ndenge ayebisi nga mama tokovanda mpe na chambre tozosolola ta mosusu mpe mwana asi nalateki soutien nalati kaleso napoka nanga mafuta toza na Yvette c'est entre nous les filles maman Eliane omona ta soki na natani mbetu te Yvette aye na kokoti Yvette na chambre mais d'habitude nga nakendaka mpenza pa Yvette te Yvette nde moto ayaka mpa na nga mingi donc Marie-Jeanne abiki ye akenda mpenza pa Yvette te Yvette nde moto ayaka epai na ye mingi ndenge baza kofifela Yvette moto azoya mingi epai na ye mais Marie-Jeanne akendaka mingi epai Yvette te alobi mama Eliane Yvette ndenge tozalaki wana soko aye mpa na nga akanga chambre na nga bafoto nga nayebaka te ndenge tozalaka bana basi mwa négligence na solo nga mo boye oyo natiaka basous-vêtements so nango sous-vêtements na boki na kati soki nazwi courage na sokoli yango so nango wana basous-vêtements Yvette akanga foto akanga ngo bafoto basoutien na nga Yvette akanga ngo bafoto biloko na nga Yvette akanga ngo bafoto kaka na chambre na nga Yvette akanga bafoto nga nayebaka te ke Yvette akanga chambre na nga bafoto akanga basous-vêtements na nga bafoto basoutien na nga placard mona air mo ezalaka ndenge ezalaki oza mpe fatigué toa bato te nzito mpe elembaka neti nga nde nayebo natondi nali mpenza soso tu yabe natondi mpenza heureusement lokola bana baza na kobenga bango bademakie nga mpona kokolala po mwana ala na makiage ete po ebebisanga poso mpe sebebi deja na bapoudre oyo donc okontinue soki obeba pamba donc bana fo bademakie ngai Yvette mosala kokanga bafoto na chambre moninga akangaka bombaka baliaka bamelaka basekaka bakendaka bavoyage po baza bacommerçante bango so badébrouya batekaka biloko ya moklik mwa bacommerçante badébrouya batekaka biloko malchance eyeka ndenge ezalaka Yvette na ye Marie-Jeanne babebani kobebana babebani boyebika nde bana basi bazalaka soki babebani kobebana bana basi na bana mibali yaka nde monte bana mibali ata babebani bagarda silence mais bana basi soki baza perroquet sauvage bandeko na ngai alobi Yvette akamati chambre na ngai ntango akangaki yango bafoto ntango afilmaki yango eza désordre azwi bafilme wana abandi kotinda na bami en commun mpo na nini mpo babebanaki mpo baswanaki parce que eloko esengiki baswana ka makambo na bango ya biloko na bango batekaka bango ipari basaka makambo ya Dubai basengisaka biloko na bango bacontener eyaki mpe besipiko soki mwa molene kena biloko na ndenge ya bref kaka Yvette akamati bafoto oyo akangaki baslipa moninga ya salite apublie na bagroupe na bango ntango afilmaki ndako moninga place oyo ezalaki salite apublie placard ya moninga ezalaki salite apublie masolo basolo wana moninga enregistraka moninga masolo babandaki kosolo aza koenregistre Marie-Jeanne sans koyeba Yvette enregistraka ye abi mama Eliane ndenge toa boye na vie moto akoloba tikatongaka ta aza te na bapaster bango batongaka so na bi bapaster parce que bapaster bakoma komona mpo nzambe ezalaka bango na bapaster batongaka moto oyo bakatongaka ta azalaka te ndenge ezalaka bouteki na nde tozalaka na 4 ndenge ezalaka bosama moninga nzoka ya finaka saka nini aza koenregistre maman Eliane elle a tout fait pour casser mes relations Yvette onga kaka osala moto nzoka yo baki bo pona ngai pona nga omona na vanda bilika mona solanga na Yvette no solanga mutu mosusu te nani eutie pa nene eutie pa Yvette okomona ka ovandi pa bazimbeto na otango tandaki te batindele video mbeto na otango tandaki te solo ya ba sous-vêtements bazu video batindele bazu photo batindele wana nyonso nani Yvette mutu aza kosasa moninga kopanza moninga ndenge wana yango na mama nito ndeko atokutani na lobi na yebisa yo mama
ça l'émission yebisa na bandeko chambre à coucher. Le quoi yoko tu maman il est dans le comme lieu sacré. Lieu sacré c'est ce qu'il y a au côté ça encore étranger. Et c'est ce qu'il y a au côté ça attendez qu'on a yo. Azam dans le côté c'était un lieu sacré. Tant on a bien un lieu sacré mais mon amour pas bas. Et ça lieu sacré et ça est ce qu'il y a au battre bas à la cami balé. Na 4 murs. Ce qui va au l'examen cambo mur. Car à mon déso moi mur un peu mon ara. Mais peut-être ce peu mur déso moi déso moi est-ce que ah non ça au milieu de mon ah là c'est monsieur milieu de mon à tes yeux et on aime ça mais il y a une pour bêta c'était que chambre à coucher et c'est si que ma côté ça va encore étranger chambre à coucher donc intimité na nyonso il veut t'abimisi à mon libanda intimité nyonso il veut t'abimisi intimité nyonso na libanda. Maman il y a les soni. Ora soni. Il veut ta salinga il soni maman nitu. Talasko yo mutu batangu saka makaleson na yo. Talasko yo mutu batangu saka mbeto no tatesko tala biso basika ndeto za maman il y a na rulaka na iloko na zabia. Sikoyo faiblesse nanga oyo mutu koko yeba te. Ya onde loko yo il veut ta salini a panzinga libanda de gauche à droite. Maman Eliane yango na bika na yebisa yo maman benda ba ona ekomeli bango te matoi et chambre à coucher et c'est ce qu'on kotsa moto te erreur na ka na sala pona kotsa ka itina kati ya chambre à coucher yango na ngana yebisa bandeko na ngai camarade basuka kane na salon ndeko basuka kane na salon semeki basuka kane na salon chambre à coucher bomonte ngana simoma yango lieu sacré ngana benga kango lieu sacré. Parce que c'est les places à batumi balé, place à batumi balé, au salam na bango, au kebazana témoin té. Pourquoi kokoti sa moninga la kati chambre à coucher? Tala siko ndeko azokota na chambre à coucher, mkola koti ndeko atanimbe tunaye kitoko wana kukipe ko filmer te. Même mkola koti moninga atanimbe tute wana ya filma kangi photo. Basu vêtement moninga atiki wana ya kamata kangi photo. Soka mo plakaka moninga ba soutien koto yo bilambe mateke kiteke zongo ki boseli bo désordre akangi photo. A filmer. Moninga zana kata ya salle de bain zo sukola. Ye koto zo kanga ba photo azo filmer. Ya bizali moko malamu te bande konanga. Soko moni bozalaki na mutu eke bobiba na mutu mutu na bandiko bimisa ba secret bozalaki nango abandiko bimisa ba voice abandiko bimisa ba photo abandiko bimisa ba video elakisi ke azalaki moninga ya solo te elakisi ke azalaki moninga mabe azalaki moninga malamu te ayebi eloko nini ayebi kosala pembeni na yo ayebi pourquoi apusanaki pembeni na yo makambo ça prémédité parce que ceux qui osent moninga boza na camaraderie ya sincère oko filmer ndako na été oko filmer chambre na été oko filmer baso na été est-ce que azotia baso vêtement na ye oko filmer placard na été tango za désordre tango mutu aza ko filmer ngo aza na programme na mutu donc asa tchaka déjà na mutu ke oyo azala mkoto ko beba na osala nini na ko sambwisa ye ba force ami baza ebele o penza bayeba kolia na mwasi kolia na ndoki ba ami ya lokuta baza ebele ba camarade ya lokuta baza ebele o bazaka mpuku azolia azotia mopepe nde balobaka mpuku azolia yo azotia mopepe mpuku azolia yo azotia yo mopepe moninga tango komi na niveau akoti na chambre ezaka ke bolingo kaka na kotisa ye na chambre ana azosukola kota na yo ana opokola mafuta kota na mama problème ya te kota na opokola na mafuta na chambre bandeko bote yama mutu nyonso oyo azalaka soki babeba na moninga ayakuta oyebisaka nga boye ayakuta osolanga boye zala kuta ntina o voice zala kuta oyoka ovoi na ye te alobaki te mutu wa bongo so akutuka boya na mutu yo kosala confiance te yo mpe ezala attention sala angele nde balobaka fais très attention po oyo asali na mutu wana akosala yango mpe na yo akohésite te kasala yango mpe na yo soko moni mutu soko akaboni na mutu akomi koloba mabe mpona mutu akomi kofinga mutu akomi kosala makambo ezalaka te kopesa confiance te
aza dine akozala confiance te yeba ke ndenge azosala mutu wana yo pe soki bobebani akosala oka pareil akosala oka ndenge akokoma wa te soki mutu asali deja mutu mabe azwi ba photo ya moninga ya ndako ya moninga ya chambre ya moninga intimité ya moninga kaka place ezalaki na bosoto kaka place ezalaki malamu te apublie yango bongo ya kobikisa yo est-ce que akoyokela mawa soki azwi na likambo akoyokela mawa yango le mona osepela na mboka oyo so okika na bureau nyonso okende eloko ya liboso donnez-moi vos téléphones système moko très bien na mboka oyo so oke bureau nyonso tokokende partout eloko ya liboso bawarécupere nini téléphone namoni baza na raison c'est très important nde barécupéraka téléphone parce qu'avec le téléphone on peut tout faire ezaloko moko ya malamu makasi téléphone pesa téléphone est très important soko omoni mutu bazalaki malamu bakabwani abandi oyebi te ayebisanga boye mpo na yo yozoyeba te akomi koluka bato akomi koluka bozala ba ami en commun mutu alingi te ke yo na eka bozala problème mpo bokozwa problème na mutu ape mutu ozali ke oza na camarade na yo moko quelconque ozwi problème na camarade na yo elakisi te ke ozwi problème na bandeko ya camarade na yo elakisi te ke camarade na yo ozwi problème na bandeko na yo non eza problème kaka ya bino mibale eza kambo kogénéralize te eza kotia famille na kati ya baproblème na bino te parce que baproblème eyaka lelo bato bakoki kobebana lobi bakoki koloba le linge sale se lave en famille bakoki kosokola balinge sale mais soki ekomi ke mutu aza na problème na yo abandi koluka mpe bato ebele bayi na yo abandi koluka anuire yo anuire na réputation na yo anuire na mosala na yo anuire na barelation na yo cela veut dire que moto oyo akanaka yo banda kala epuis moto ndenge wana so okabwani na ye komeka kozonga nsima te soki osali boye okotikala libanga ya mungu lokola mwasi ya lot kozonga nsima te komeka kozonga nsima te soki osobebani na mutu kabwana na ye libela mpo moto apesaka moninga oxygène aza te moto apesaka moninga pema na ye apemela yango aza te pema ezaka grâce ya nzambe nde apesaka moto nyonso to pema ato na kati ya émission ngaka na bakaskete ebele omona soki nazosala badelire mosusu to nazolamba batele réalité nazaka na attitude mosusu so mpe nazosala émission nazaka mpe na attitude mosusu so nazosala mpe vlog nazaka mpe na attitude mosusu so eza mbala liboso kutai nanga nakosenga na osabone na Eliane Nitu TV kobosana te oactive cloche ya notification pour kozaka notifier à chaque fois que émission ya sika ekota na kati ya chaîne na biso soki oza na besoin kosomba terrain Toronto City VIP de Maluku Toronto City VIP de Maluku ezali obengi mama Eliane Nitu akopesa numéro ya téléphone ya papa Willy okobenga papa Willy pour somba lopango na yo otonga oza na besoin ya service traiteur ya qualité service traiteur ya malonga oyo ezake balambi lelo bolie kaka lelo obengi mama Eliane Nitu na 06 15 31 69 90 benga mama Eliane Nitu akosala mosala kitoko okoregrete te okei na YouTube otali ba mariage témoin otali na mosala asaleki na bandeko mosusu il faut tosala keba na mikolo ya lelo bandeko nanga eloko babengi téléphone oyo il faut kosala très attention na téléphone na sepeli awa partout soko okeli kwa liboso bazwi téléphone na yo c'est ce qui est bien na sepeli ya système na makasi comment yo kozala ozokende pa ya moninga il faut enregistraka moninga ozwaka bavideo na ye video moko oyo azuki moninga atandi mbeto eza te ezaka ntango mbeto eza désordre eza kaka somo kwana eza na basous-vêtements na ye eza kaka basoutien na ye eza kaka placard eza sali te moto alingaka kopanza nudité ya moninga to kolinga kopanza makambo ya moninga to kolinga kokosela moninga makambo c'est plus qu'un démon aza plus qu'un démon eyemba fali ndoki azaka moto aza na maseke na moto te mpo na kati ya zamba banyama mpe bana maseke ndoki aza moto aza kolukela moninga na ye liwa
wana nde babengi ndoki. Moto asaka propaganda mabe mpona moninga wana nde babengi ndoki. Lokola moto oyo ndeko ya mwasi Yvette oyo aza kotambusa bafoto ya moninga de gauche à droite wana nde babengi ndoki. Wana nde babengi ndoki. Mboka na biso ekomi na justice awa soko osala likambo preuve ezali makala eyambi yo voice otindaki pa moto eza voix na yo yo moto oza koloba na kati ya voix eza voice na yo voix na yo yo moto komi soki ka procureur atali juge atali mama o voix na yo te papa o voix na yo te oyo moto komi te kena okende kolia nano abaliaka ndimani kofrite babe yango ni na boseli kwana babengaka awa mais mpe na poto ezali soki aza na preuve ya moto aza konuire na réputation na yo oui aza mpe condamnable. Mokili lelo moto akoya mpesa so moto confiance eza te mpo partout moto so akomika partout aza kaka boye partout ekoma kaka boye filme na filme kofilme na kofilme moya moto apesa so moto confiance eza te. Voilà ndenge ndikwana mwasi ayebisi na bi mameli ya ntutala oyo ekomelinga yango oyo à partir ya moninga moko wana asali mabe na préféré na kabona pe na mibale wana donc kwa tozaki 4 na tiki bango surtout misato na préféré nazala ngai moko na biwi parfois na vie na bato mususu soki boza kopesa na mbote na musika moto mususu ba kokota na kati ya vie na yo ay ko creuser akomi koloba ne ya solo na ya lokuta et pourtant na vie to aka na besoin ya bato faire rigoler la vie yekola kolia na bato cercueil eza kilo cercueil eza kilo ata soki pe moto akufi bato fo bazanaka po balela paye sekoyo moto confiance na mokili eza lisusu te bizaleli ya mabe totika bandeko totika bizaleli ya mabe bizaleli ya kolinga kopesa baninga mpasi eza malamu te moto yo moko ovandi en âme conscience oyebi ke nga na osala moto mabe oyebi ko osala moto mabe opréféré osala kaka mabe buto ekoti yo wana shendekele kokokokoko chendo kono boko te wana makelele ozochana nzambe kaka makelele nzambe azo apesi yo mokongo mpo nzambe tomona kete nous sommes des petits dieux toza banzambe ya mike avant kolinga le créateur de l'univers tout entier oyo tomonaka te linga na moto aza liboso na yo fais du bien à ton prochain. Bible dit priez même pour vos ennemis. Fais du bien à ton prochain. Priez pour vos ennemis, aimez-vous les uns et les autres. Quand on a l'amour en soi, on ne peut pas faire du mal à son prochain. Manka bolingo, yawone tindaka, moto sala moninga ni moto mabe par manque d'amour. Et le tindaka moto sala moninga mabe, eza jalousie. Et surtout ceux qui ont la jalousie mal placée. Ceux qui ont la jalousie mal placée. La jalousie extrême. Et continue de casser la moninga mabe. Donc, Caïn. Na belle team, les gens vont continuer. Na kati ba famille zali. Na ba amitié zali. Finalement. Donc, ils sont là où tu connais que il y a un moment où tu as bino. Neka baba na mama biso babela mona wa muto amufa wa teleja so baza ko te ya mona za muto aza na bomo yo oyo kufela babote profiter yo pe oyoka mate ya wana est très important bande ko chambre à coucher to benyango lieu sacré ezali esika oyo bakotisaka mutu te chambre à coucher mbetu oyo ezali esika mwasi na mobali balalaka ezali esika mwasi na mobali bakomaka mutu moko chambre à coucher atoza na mobali te ezali esika oyo okoki kokotisaka bato te parce que ezali esika oyo ya intimité na yo chambre à coucher atoza na mobali te ezali esika na oyo ya intimité ezali esika kokotisaka bato te bandeko na ngai mopaya basukaka ne na salon mopaya bakotaka ne na kati ya chambre te mopaya place ne eza na salon place ne eza na chambre te bandeko ba oyo bazana na ba comportement ya kokotisa baninga na ba chambre
botika ba comportement wana eza ba comportement malamu te na chambre à coucher mutu akoki ko bwakela ko mabe na kati ya chambre na yo chambre ya yo moko mais mutu akoki ko bwakela ko mabe na kati ya chambre ukomi ozo sola na mbetu na hote ukomi ndo bandoto mabe pona nini parce que ba bwakela ko moko mabe na kati ya chambre bandeko ndenge mokile komi mabe boyo jalousie eleki mingi na mitema ya bato et surtout bato batambola ke sika moko bato bazo sala business esika moko basa mingi na mitema ya mabe motema ya Kaina motema ya Zabolo motema ya Satana voilà loko na ngato swana bino yangoyo lisolo ngana wuti na ngwe pa ngai na utaki pa na kendaki yango wana soki moninga abongisi biloko na placard comme ça ya ko filmer te hein ako filmer te soki moninga placard na eza propre ke akamati placard na eza bo eza propre ache loko eloko nesika nango ache blamani na ba centre comme ça ye ako filmer te na biloko o ya tindeli bato esika moko ta tindi video mo ya propre oyo ke moninga abongisi bilamba na ye na kati ya placard ezate video moko ya propre ezate hein partout kaka ba video oyo ndeko atiki moi désordre kaka ba video oyo moi somoko eza wana moi kaleso mo zo tourner de gauche à droite kaleso mo zo traîner à gauche mo zo traîner à droite moi soutien mo boka kikotoyo atandaki mbetu te mukola na lembe kotana mbetu ezala kanango pe moto a fatigue habitele na kokotana mbetu te na tiki yango na ekoma kapo eza nzoto wana iveta kosela ote soka mkwana kutika kama moninga tiki désordre malamu bandi ko filmer za malamu te bandi konanga bizelela mabe il faut to tika bizelela mabe ko sambela pe belé awa pour kongola liko sambela mais lo sambo zo sala est-ce que ozo sambela poko ta lola ozo sambela pona lobi mona Christ to sambela ka po chanzambe makelele na matoi pona lelo bande ko to suki wana waza matoi akoyoka ayoka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamba kalusaku muna nzamba ni beshineni bana betu bons ngana ana kati ya Congo. Bye bye.